Bon déjeuner, bon matin, bon service. Vraiment, bon déjeuner, bon matin, bon service. Voilà, nous sommes là comme d'habitude. Voilà. Shalom, shalom, homme de Dieu, chantre de l'éternel. Shalom, bisika, bisubino, boboto, bondeko. Nakati ya mabota na bino, j'espère que vous allez bien, tout va bien. Vraiment, toye na tongo ya lelo kandenge toyaka bande konanga pona kolamsa conscience. Lelo tolamsa conscience ya biso moko ba parents concernant ba makambo ezoleka na bana na biso, surtout bana na biso ya mibali. Bana na biso ya mibali na kati ya poto bango nde bakosala ke maloba oyo bokoma koloba ke un jour bakobenga na biso na poto ekokisama. Na nzela ya bana wana ya mibali, soki tofongoli miso te, soki totali ba place to wuti te, na ndenge tokomi yaya tokosimba mito. Alors bandeko nanga ningana lamuka telema mokili eza, l'homme doit se battre. Tout ça là effort pour la éducation ya bana na biso. Et aux akitoko makasi. Tout ça là effort. Bande konanga kolela kolamuka video wana oyo eza awa. Na ebite soki YouTube akolingango. Na sina mona yango. Kuluna oyo utina o kuluna penza. Donc ndenge moko oyo ezaka na Kinshasa wana ekomi na kati ya Bruxelles. Bana na biso bazoko bunda na ba mbeli na ba macheti. Na banzete. Donc au molimo et na ko comprendre na bino, c'est un esprit. Et ça esprit moko ya mabe, ce que c'est koti na kati ya mwana. Et comme difficile. Maintenant siko eza ba sujet oyo biso ba parents photo vanda to solo la. To lo bake génération oyo zo kende wapi. Biso ba parents to zaki ba kolona te. Biso ba parents to ye na poto, même si to sali ki mobulu na biso ezaki tamsu ya muziki, ya babar, ya komela, ya boy. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Bana biso ba komi lokola bana oyo ba kataka bangombe, ba komi lokola bana oyo ba papa na bango bando sala ba abattoir ko katana eza su eloko ya facile. Et là il y a pas ba voyou. Bande konanga, shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, boboto bonde konaka tia mabota na bino, yengi na bande konaka tia budu dia Congo, na église ya PV ya Longo, ba salam na bande konaka ba musulman. Et bande konangai, eza pasi, na plein Bruxelles, bandeko to mekanano na ebite na kochango ka mukie bandeko oya kolinga tamsu amona ngo mobimba wana obenga kaka bozoka makelele bota bitumba mwana na kisama kasi ezate bota ne bazo bambana biyo bitumba bandeko basangani na bandeko to bengaka bandibu bana na biso mwana tshela bino tupo ezate YouTube akolinga te en plein Bruxelles. Makambo boezoleka. Nos enfants vraiment. Yoka. Kuluna la kata poto. Moyoki. Donc kuluna veut dire que kuluna. Na bana ba africain bazo bota wa dangi mawato. Voilà. Mawato na donc mawato kuluna donc mawato. Voilà. Bana bafricain bazo bota ma awa mawatro kulu na moye te biso ba parents to salani
Après yango wana ozomona ba pare belé bazo ko se maudire. Ah bakobenga na biso na poto. Ah photo bongisa mboka na biso Congo. Ah photo ke soba banda kokuna parce que bakobenga na biso bandeko. To somi banda kuna Congo. Totongi mais social eza bien te. Éducation ya bana eza bien te. Eloko ni bana na biso bazangaka awa na kati ya poto. Pona bakende ko bima libanda. Bakoma bakulu na boye. Bakuta na ba bande. Ndeko mwasi ndeko mobali, c'est l'examen de conscience. Bandeko nanga ba mama libo bokota kaka na ba groupe ya makelemba, ba groupe ya ba muziki, ba groupe ya koyoko ko sala ba feti ya ba le 28 mars, le 28 soki nini, ba le 8 mars ba boye ko lia ko bina, bolanda ka ba mama wana te ba sesa ka ba feti ya minene wana. Ba bota te. Bango ba bota te, bazana ta ko so ba tisia minene. Ya ba versa so ke toksa ba tailleur. Pour versa ça sala ba taille ba XXX wana te. Ale yo mutu mama ozana bana na yo. Mutu muso kolanda ye azaka na mwana moko. Mais asali association ya bi azapela libala te, asali association basa mabala bochaka bambongo ya ba cadeau. Ozana ta éducation ya bana na yo te mama. Okomaka ko yembela ba YouTube nyonso tu. Bamona yo awa oza kokwakula. Bamona yo boye oza kokwakula. Bakende na yo boye bamoni kombo na yo. Bazonga boye bamoni kombo na yo. Mais tu te crois que tu es une femme intellectuelle, une femme assise, une femme bien éduquée. Tu te crois comme ça. Quand on doit intervenir, français au français, ozo milakisa ke yo leki batu yo sona mayele. Mais tu n'as même pas le temps ya kozwa bana no en charge, ya ko éduquer bango. Ndelo na kati ya Bruxelles. Biso toyebi ke ba papa na biso. Ba koko na biso, ba ndeko na biso ba yaka Bruxelles pona kotanga. Eza pays oyo donc soki mwana no atangi te en tout cas eza problème. Parce que eza mboko biso to ba noko o ba coloniser biso. Biso to yaka kunda kotanga. Bana ba mwindu on a plein Bruxelles. En tout cas 90%. Parce que bana ya bandibu wana bazeka so bisatu na groupe wana. Na 90% bana wana baza bana ba congolais. Ceux qui habitent en plein Paris, to kolo ba malien, banani. Mais en plein Bruxelles, baza bana na biso. Maman oza na kati ya Bruxelles. Même na kati ya Londres, même na Paris, na ba boka minene, ba ville minene. Ce qu'on moni mwana na koti na ba bande. Bo déplacer yaya. Oko kangamaka na ndako social. Oko kangamaka na ndako housing. Pona kanini ke olataka bien. Olia kolana na ndako fele. Mais quartier wana eza pourri. Ezo baby sabana. Yaya longola na quartier wana. Bima kende soko moni ke mwana na yo koti na ba banje ya ndenge wana. Bima na yo kende na ba ville mususu reculé. Longola bana na ville wana. Parce que bamindele pe bango mo basala so bamoni ke quartier ne komi ghetto. Des autres komi ba buki yango kutu. Donc pays na bango bimisi ba bimisa tambongo. Ba buki yango bani ko tonga banda kwa cher. Allez, bino nyoso bo panzani. Allez, au moment na pe situation est diminuée moi muki. Eza souhait na yo te ke mwana na kota na biloko bongo. Eza souhait apparemment côté. Mais il faut chercher une solution. On les kotika bana ndengwana, chercher une solution. Prends zwa temps ya kovanda na ndako na bana na yo, pour zwa temps ya ko isolola na bana na yo, soko moni oya mobali azoyo kate bo kamati soit bo bino mo lebolo bakito kozonga zongi sande mwana na Congo. Tinde kuna ke ngosala kuluna na Congo, o eza mboka ya bato. Eza pays na bisote.
quand même tous à reconnaître ça bandimi biso bazopesa bino banda ko fele bino baza chance bozo ba banda kukutu bango moko ba mindele baza na liste d'attente bakoma kozela po bazo banda ko social bazo ba housing na bango bakoma kozela ba pesi bino chance ya banda ko oyo kapenga na zalanda ko 5 chambres encore peut bota ki belé 4 chambres 3 chambres mundele le mso azozaga ndako. Mais yo zui chance wala na mboka baninga. Mais au lieu to ye to le baketo za organiser, to yaki na but que lelo to bongisa bana biso, ba koma lelo ba médecin, ba koma ba juriste, ba koma soki banani, lobi ba zonga ba kene pe ko sangana na bande ko na bango ba tikala kuna, ba pesa bango technologie. Ah weza monde de technologie to ko kana na bango lelo te. Bo mata bo kita. To ko kana na mindele lelo te. Et je peux te dire que ti mukili yango presque kokini ko sukela. Uli to sanga ba espoir moko ya buzoba. Un jour kongo ko bonga, e ko bonga, ezamboka na biso. Mais le ona ne bongite to sala nini. Pona e bonga, ko vivre na futur ti wapi. Entre ta présent na ozo baby sa yango papa. Ovanda kana ndaku te. Muke oke Congo ko sa ba bêtise. O mona mingi bana wana. Baza bana ba femme selte. Bazali bana ba femme selte avec wifi te. Bazali bana ba papa la bango bazali ba ndaku mais ba papa irresponsable. Bazala kate. Bazaka te parce que soki mama za yemo ko ebike na boti bana nga na zanga moko akozala wana akosunga bana ne ba ko kende liboso. Mais soki mama ebike papa zali. Faiblesse kotaka. Si papa wana zalaka te, muke azuka mbongo muke ake Congo, azu mbongo muke ake na Congo. Tanga kozonga yena mama koswana, bana bongo le ke ko se réfugier na libanda, place baninga kuna yoka ka bien, ayoka ke sengo, ale désordre koti na kati banda. Bana wana soki otuna bango bazana ba parents na kati banda kuna Belgique wana. Bande ko ezali pasi na mawa. Komona makambo ya boye na kati ya communauté na biso. Mais communauté moko trop fière, lo fundu, biso to bua kama. Ba mama na bango ba bua kama. Ba mama na bango ba sikitoko. Ba mama na bango ba lataka bien. Ba mama na bango ba tenge ngalaka. Ba mama na bango ba melaka soki ba colère jaune, soki biloko nini, pona ba koma kitoko ba ngenga. Mais tela bana bobimisi na mukili. Ba yinda tout. Mais maman so ketala etala tenti pembe. Ya tonga bozozwa. Dans la communauté ya boy. Allez, suko mundele soka lobby, azu suko loi. Et puis loi on est quoi ya na Bruxelles. Na communauté européenne. Que bazo zongisa parents yo surtout au moins ni ba kokuta na kacha ya désordre. Ngai soki na koti na parlement. Na ko pesa ba idée ndenge wana. Na bi pona bosto silisa désordre oyo na kati ya communauté na biso congolaise to comme intègre parents nyoso mwana ya kokota na bande et puis bakangi ye na désordre bakozongisa na ba parents soki ka mwana na moins de 18 ans na yo na ba parents bokozonga baboto bino séjour ndeko mwana pa ba parents bakoma ba responsable. Si vous bana ya boye bozo tika bango na mboka ya bato pona lobi bas ba koma ndenge ni bibo kati mundela otika bozo mboka ne bobebisa mo boye un jour akokwesa mibeko wana eko yako kozala na problème même na bana bino abasi parce que soki ndeko moka mobali azana moins de 18 ans asali mobula boye bakangie na bana na bino nyonso famille mobimba nde bobwakaki bazongisi bino na Congo. Bosuka wapi ato tongaka ndako ngo na Congo olia ni na Congo kuna bango otangisa bango na école ni alors tozwa responsabilité ya bana na biso o ba solution banani ba opesa ba solution ezangai moko te ezana bino soki to bani ba mission boye boko kota te boza kutu kuna te bandi ko ça c'est la sorcellerie, c'est un esprit. Oh, il y a qu'à détruire le peuple congolais. À la moukate, à avancer, à zonga en arrière. Peuple mon baba zonga en arrière. Baninga so bayeta na poto ba ozo avancer. Bana bango ba otanga, ba classe ofele andenge wana. Hein?
classe ofele on a Congo bana musu baza mayele bazo koka kotanga te mbongo minerval ezate mais biso awa atoza mwana botami zoba bakokomise mayele na makasi akokoma ta maçon akokoma ta plombier akokoma ta infirmier donc bakopesa ka formation même abandaki na musala moka bongo kana kati ya musala akomi na formation etoni tozwa bato basalaka boye ake akomisi ayekoli te mwana pe lobi azosala na ye mama tovandisa bana na biso tosola na bango kolanda ndaku te ngai isuki il s'agit na longwa place nazali parce que des autres na kolongwa soki il s'agit na zongata kota bazayi ya bandundu ya poto nongo vanda kune usange loko te parce que naza na camarade te na mutu moko te onga na ko regretter na kacha quartier o naza na kacha cité o naza na mutu na ko regretter te keso na longwe na badosola na naza nete. C'est ça la vie où il y a parents responsables. Parents responsables à dépendre sur la vie de mon côté. Ce que sur boti, au fond, vie na yo et comme il y a banana yo ensemble. Au comme il dépendre na banana yo. Combien de gens ils ont dit, hey, on tika comme ma train, on tika comme ma train. Je préfère qu'on tika comme ma train. Maintenant, la vie à bananga, na zwa temps ya nandaku na bananga, na luki musala wezake na kei avant na bima na moni bana nyoso ba ke classe. Tangu ngana zozonga nandaku ngana zongi liboso na bangu. Oyo bano na okende kozwa na classe na za na tango kozwa bango na classe. C'est ça maman responsable. Mais maman mobimbo ba l'air bana no ba kende classe au monde a kututé. Otika responsabilité pas papa. Eza responsabilité papa te. Ya komona ne bana ba olamuka de ba obongama de ba okende classe de ba omelati ezaka responsabilité ya maman kozwa bana na classe ça va papa ko kende ozwa na ye mais ko lamuka na tongo ozo bongisa bana na ozo ko louer Seigneur ah nzambe merci ndenge to lamuki na tongo bana bazana bonne santé ndenge na opokola bango mafuta boye nazo pokola bango mafuta Jésus Christ nazo kende ba okende nzela mais yo kutu oza tango prière kutu ata muke bana no ezate yo ka kozo mona musala kaka siko na musala na bana bakeli banda bake kuluna o sala niti yo vraiment mama eza kitoko te ngai place na salaka na yisaka bino na salaka place bana boye ba délinquant. Il y a 3 ans passés tozaki na mwana moko ya congolais mwana wana très calme na tikalaka kutu koyeba te kasa congolais na kon na ya désordre wana ya bana ba prisonnier na bana ya désordre mwana musu bazaka ba butaka prison ba ya kotanga wana bana musu ba butaka na bandaku na bango mais baza bana ba délinquant oya ba groupe ba soki ba remarquer ba ke kuna baza ko rééduquer bango mais azaba ba parents mwana na très calme no la sa photo na été pour na boy na ba chifu na ba mboko très calme na donc alobaka te soka ya vandi kaka ata olobine olia alingite mais nzoka nde grand mobulu e wana zai na agini lelo akufi soki na 19 ans il y a 3 ans passés azali na 16 ans 14 15 ans azali déjà ne kola bato mobulu lelo nde na koyeba kasa mwana congolais tant ba bomiye il y a même pas 2 semaines ba bomi mwana wana na 2 heures du matin. Ce qui est un garçon calme. Mais tant que maman a monaki déjà que moi n'a déjà na 16 ans, 15 ans, azam au boulot, mais le col avant ni nanda quoi social, avant ni nanda quoi social, a quoi ko bimate. Maman wana azwa mobali moko bo azwa a koti nanda a sente maman a sente na mwana 14 ans, les kia garçon wana. Mobali wana zali na prison. Tela déjà yo maman zo monake ndaku na nge coach mobulu mwana nga 14 ans ba senteye ngamo papa maman pa mobali wana ayaki azaki so pe na sans papier a coach na kati ndaku a sente maman a sente mwana
lelo na minute aza na prison soka bini ake ko batindi ke na Congo omode bana bakoti mobulu ndenge wana ya bima na quartier wana ngai kutu na soni wana nde yango pe ko kimisa nga quartier pona baza ba mama milie pe nazwika nini nanga na che na liboko na kangi bana nanga tokei ko vana na derby tokei ko vana na Manchester tokei ko vana so na ba quartier ni même ba Manchester kutu na tanyo ka pona tang eza ba quartier minene na kena na ba quartier oyo mike place ka mindele baze belé parce que na mona nanga kulu na bana mindele te boko c'est la bango makambu te ba mindele batu malamu ba oye na ngunda lukuta ba yambiyo ba pesio mukanda ba pesio ndaku mama na papa beaucoup de responsabilité te botelema makolomi balé sur la terre bozo éducation bana bino yango no zomo na bato bazo rater éducation bana bazo rater vie bango de baolo baba ko benga na biso ngana ipo ko tika ko benga na poto te ni descendant nanga ni bana nanga mutu moko bako benga na poto azati so ina kozonga na Congo na volonté nanga so ibana nanga ba kozonga na Congo parce que je sais contre ni nazala ngona nzambe nanga na yebi ndeni na tambola na bana nanga. Je ne peux pas rester là où il y a des quartiers à mon boule, des ordres, na keneko vana. Neti toyoka ba Saint-Denis, na ba France, ba Anderlecht, na Bruxelles, ba Tottenham, na ba Londres, no keko vana kuna na bana ngana ke lukani. Pourquoi? Je préfère dans un endroit privé. Si vous avez un endroit privé, l'État kotala, mbongo ni ozo gagner. Oko futa mo peka ndenge mona bato bazana ndako l'État. Yo kanti l'État zazoba. Kenga na o gagner na mingi te na vena ndaka privé na futi nyo surtout. Non. L'État talaka toujours ozo gagner combien boy na ofuta na yom to va na privé o futa ka 600 na ngam tu na vandi o vandi na l'État futa ka 600 na ngam na vandi na privé na ofuta pe ka 600 wana. Mais na vandi siko na quartier ya bien o ngala monike awa d'éducation bana ngi kozala. Yango na pesi personnalité TV, ma grande sœur chérie, de gros bisous à toi. Personnalité TV a boya bandako ya kansi. Abila de nos ina boya pour l'éducation bana nanga na kenya na quartier ya bien na zala ngai locataire privé. Tela ndenge batu bavandaka na bana na bango. En tout cas bandeko ngai eza ebele ya koloba. Eza ba sija minene otokoyi koleka na ko défendre yango ko pesa ba idée. Mais nani akoya koloba? Nani oya mwana ne akota na bande? Azo souffrir, aya ko pesa témoignage. Ndenge ni ata o nani yanga koya koloba ke mwana na uta kuna ndenge ni asala ka po lelo ko makimia mutu akoleka te toujours ko bomba quelle population mais boza makasi na ko finga batu kofinga batu a théâtre kofinga batu youtubers kofinga batu nyonso tu boza kofinga tobeba bilongi mabe makolo ekemba kofinga mais na kati banda kuna bino boza na ba kilo ba mususu a botaki mwana handicapé ayebi pourquoi et mwana koma ki bongo yaka ko expliquer baninga tant que tu mela ba kisi olongola zemi tant que boye comment tu fais pendant journée na yo na mwana za handicap tout ça boko boya ka ko bomba quelle communauté ozo vivre na maladie ya sida na nzoto ko o vivre ka ndenge nini o la kisa baninga non jamais toujours caché kaka baninga pe bazwa baninga pe babeba baninga pe bo biso sko to telemi to zo ko la msabino conscience toujours insulté to kolemba pete bo mata bo kita to kolemba te alors bandeko nanga na suki na pona lelo na kei nanga musala boti kala malamu musala papa musala mama soki pe mwana nazo mona ke mama nanga za responsable akinde ki musala aza bien organisé nyonso ezaka en place mwana pas otala aozala pe organisé voilà on donne que ce qu'on a nga na famille nanga kuluna zate ndeko nanga kuluna zate kuluna yako bima na famille nanga na bana nanga auti wapi molimo ne kokota jamais parce que naza pe na contact na ba mama ote ba naza na muziki moko te bona kena ko chambongo na ngai ale malédiction kuluna eko zongelanga
Yom to sangana na ba maman mo bobana mo baza ba kuluna. Mais un jour ba no pe ba koma ba kuluna. Oui. Et ça ko se transmettre. Na ba jea ba mbongo, ba jea ko solola, ba jea ko kende gauche droite. C'est votre problème. En tout cas, à bon attendant, salut. Boti kala malamu, tongo malamu, tokuta di to sololi. Bye bye.